bandeko na biso ya FARDC. Tolobi kuli bazali ba Congolais. Biso pe tozali ba Congolais. Bazali na musala ya bango esengi basalo bazali kosala. Mais o bango atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandonné bango. D'abord abandi kokoma bango na nzala. Abandi arekute bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango babunda. Babengaka bango bazotia bana na droge. Bazotia bana na droge. Bazobela bangi. Même baoyo balekaki lobi na frontière. Bakangi bango baza na basaki ya bangi. Aza kodroge bango mpe aza kokosa bango peno bokende mpona bokende kobunda mpona kokengela régime na ye. Ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption ebele bazali bo baza na bango susu bakomi na posa ya kokende susu mosala ya soudate po bamoni baza tellement desu bazali ba Congolais bakovivre lokola bakotika bango bakokende. Kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation epuis kopesa bango mayele ya kende armée ezala na ndenge nini epuis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution. Mais bamususu bazali babantami baza kolobaki no bango bazali kaka bakoya kobundisa biso bao wana révolution kobundisa bango révolution kozokipela bango nde yango mpe nazosenga na population ya Goma bazali ebele basusu baza ya kobatama bakoti na bafamille balongwe bilamba babomani babanga te bakima bazongisa mandoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanga te mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko foto yebake no bato bazalaki na boloko ezali na catégorie ebele ya bato bakangami kuna pour des raisons politiques. Bana neti ya balucha po kaka bacontredire bakanga sokokenda Kinshasa le nombre ya baprisonnier oyo bazali baprisonnier politique, nombre ya bao bakangi bango po aza ndeko ya Nanga, aza ndeko ya Bisimo, aza ndeko ya Makenga. Bakangi bamosusu kaka po bamoni ke nimero ya Nanga asalaka erreur enregistraka nimero na ye baza na baaner na bakashe ya bana na bakashe ya Kenya bazotortire bango pe c'est un vrai problème eza raison pour laquelle tokolibere bango kasi na kati ya baprisonnier ezali mpe na bacriminel oyo bakokoma danger pour la société. Danger pour la société, pour la ligne de autorité, il y a des lotés, mais pour la population. Pour la Ouana, tu peux traquer ma vie. Tu peux la collaboration à la population. Tu peux la collaboration à l'opinion sur la service de l'intelligence. Tu peux traquer ma vie. Et puis, tu peux avoir l'information sur ma vie. Mais ça fait partie à plusieurs qui est basé dans la et c'est ce que nous voulons construire au Congo. Il y a des lots, pas s'il y a des lots. Et nous, Congolais, nous côté à continuer dans l'autre pour vivre en haut. Tribalisme, Zala. Ça a été ce qui est dans la ville de Kinshasa. Ça a été dans la ville. Opposition à Koui pour le côté. Les lots, ceux qui ont dit le nombre d'opposants à Congo, au Bazar,
bazana en exil, c'est une centaine. Est-ce que c'est normal? Mais paye à sous qu'ils allaient dire. Si c'est quelqu'un qui est c'est un illégitime, c'est un faux. Asa faux n'agnos. Atikala jamais qu'on soit élection, mon bon. Jamais atikala qu'on soit élection. Surtout que diplôme, on a un faux diplôme. Surtout que on a un faux lokuda, mouyibi, détourneur, tribaliste. Les Congolais m'ont côté à côté de la situation. Donc, on a résumé aux hommes la question. En Cambo, il y a la prisonnier, la criminelle de Bazali, pour ça, ça va collaborer dans le service, armée, renseignement, pour la sécurité de la mission. Merci.